donc na remercier ya mingi eloko asali na sepe nango ya mingi nzambe abakisele mbula moko pona ngo féliciter ka Fally na musala zo sala pour ba ndeko ba musicien ikanisa liboso teyo tanga ndenge akanisa ipona camarade na Al Pacino ya on a le mama mingi ke o balobaki belé mutoko wa porter par Fally plainte ngai pe na loba on a épisode ya liboso nano na porter Fally plainte te na menacer yango pe te na canapé yango te puisque tout ça toujours na pour parler yango to comme sukoyo na suka e bongo lika mususu o balobaki on te bazali confondu bazali confondu et pe ba pesa yango tolike ata pona likambo oya mabele na Fally te ata pe makambo mususu ba bakana no ba lo bazala sur na likambo ko lo. Bonjour au monde entier, Botala Biso Mokil Mobimba. Nana Bodo Gala surnaturel que je suis. Na yeli bino lisusu dossier oyoyo ya Fally Ipupa na kondo mabele lisi parce que na chaîne na bino chaîne na biso eza Nana Bodoga TV vraiment bo souffrir bato bolinga ba bêtises bato bolinga ba biloko ba senzi ba salaka bato bolinga ba n'importe quoi bo souffrir po awa bo tika la rozwango te. Tolobi ke biso to tangi classe to silisi na ifasik to zana besoin to informer bino ba vraie information ba fausseté et alors ceux qui ont besoin on a ba vraie information bon s'abonner na Nana Bodoga TV parce que biso to kendara na source o bino bo lukara wana ya ba vues ya ba 1000 vues ya ba 1 million de vues to mona ba tonga ba 1 million de vues ka makolo attaque cha pamba baza rappel ngote et alors to za besoin ko welelaka ba bêtise te na internet ko yakana ba lokuta kokosa mutu bo ya kufi kokosa mutu bo kaka pona ko luka soki nini na ebité. On n'est pas là pour ça. Nazongi lisusu na maman Masaba obosa komona o azali épouse veuve il y a deux femmes mabele lisi na ye lisusu na oncle père aleki o azali responsable ya famille nde kondo akenda pona likambo kaka ya Fally Ipupa. Fally Ipupa oyo na oloba moi pour comprendre. Donc to sola ki premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode il y a dossier na maman Masaba na famille. Et ça qui peut nous reterre battu. Oh, babande ko n'importe quoi sur Fally que Fally a solo la famille a interprété nzembo battu et tout. Et alors boyoka ki a vie à bana, boyoka ki maman denga lobaki que Fally a monaki bango. Fally a solo la ki na famille. Côté ya maman, côté ya papa, bango ba solo la très bien Fally a honora bango nandenge bango ba solo la ki batu bo eza bozan intérêt te boye ba nyonso ba détail nyonso tout. Maman kebisa ki batu et soit disant moto alinga rapporter plainte nanzela kenda a pakata toye ba soute parce que ngam na ela ki bino vraie information na telemisa ki famille na kenda ki tina grand monde. Et le na dossier ni. Boyebi bien que Fally a prometa ki maman a prometa ki papa a prometa ki famille que à cause de la pierre tombale pour na vieux naïe hein collègue naïe artiste mais vieux naïe père naïe mabele lisi les autres que l'axabino ba image na moment on a ça que le babo a la patiente parce que bon la pierre tombale il y a qualité c'est vrai la musara mutute mais ça ba valeur au Fally apesi na mabele lisi wa sakenda et alors tout à l'heure impression maman to lobisa maman ka mukie to lobisa pe oncle ka mukie to yeba chose promise ne balobara chose faite chose due et alors tout à l'heure tout ça koyeba yango et alors maman Masaba na télémission soulelo maman batokora ma micro te mais ana choix te po bino bolobara trop mais bolobara nde bien te bonjour maman. Bonjour. Alors, on micro, on a posé question pour Natiko Simba micro. Quand on a eu tout à l'heure, tu l'as parce que Bosolo la qui n'a fallu, on explique qui bat tout nous sur la biso que Ezaki loko oh yo senga qui fallu. Donc Ezaki le rôle obligatoire, mais Ezaki demande de senga qui fallu après ma solo que honorer mobile nanga, salela mobile nanga Pierre Tombal. Et alors lelo batuba mon a Pierre Tombal, poto ke kotika yango kala mingite, mais impression no ezanini okokoloba na fallu nini. Pour n'avoir que ma pamboli déjà moutonio sur Zolande des fois pambola mais yo moko koko banin est-ce que nous allons donc naza kutuna mingi naza mingi na motema pe naza nestengo po eloko ya sai pour la mobile nanga donc naza nestengo na remercier kutu ya mingi donc na remercier ya mingi eloko asali na sepe nango ya mingi nzamba bakisele mbula moko pona nga na eloko asali pour la mobile nanga
Donc ce qu'on lobby, on lobby peut que ça côté sengo. Mon lobby peut que ça peut na mawa pas nini. Nada ma parce que kabone eza passe. Nandima tekelo. Akoma ni tabo ya batombo ke eza passe nazoka passe banda lobi tano ka kilikamba tombo ba ke otike salinga passe mingi na motema. Kana na seconde fallait asali tomba ko tika et c'est pas Singapour ndenge mobile nanga zalaki kuna batu nyoso tombo na bango bazalaki tombo kamba nanga mo tazaki na te fali zamba baksela ya mingi pone loko asali ya makasi. Et alors maman bonjour message à maman moi to lobisa maman mingité parce que c'est vrai mutumo ta koko supporter kokabwana maman la batu la pauvre no to na susu nini hein maman batu ay mbaraté a gérer rapport orchestre na simate donc aza veuve net va venir surtout à Monique à quoi que soutenir tom sous famille pour alingaki musique et artiste maman yo aza bana bazali orchestre pe ya sima o eza conduit na président Bambou parce que faut te préciser que orchestre mabele lisi eza mi balete ba o ba kenda ba sala ya bango mais o ya mabele lisi to retrouver ba churo to retrouver ba président Bambou na kati et na moment o toza ko loba to komi na nécropole te parce que na nécropole na selon ba condition na bango selon ba norme ba règle na bango c'est que ceux qui voient na pierre tombale bango mokonde bakoke ko poser yango bino bo kota te bo yaka ka jour ya visite yango na biso to suki awa na niveau ya lemba foire place to sombi et bo moni pena ndenge pierre tombale et ke nécropole to la bino ba image wana parce que après pause ya pierre tombale wana visite to kende. Donc, orchestre, il faut ebeta pour honorer mémoire naïe. Et alors, papa le qui n'a pas naïo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes responsable de la famille, il faut vraiment ça m'acasser parce que l'arme ils ont continué à couler. Il ont mon coco hier. Na linga reçoit image on a été parce que au bandé là au point que ngana mona que na kokate na linga ité repesa batu pasi. Mais na moment oyoyo sentiment nini, émotion nini ozanango. Un mot na ebité kokolo banini. Vraiment ça fort. So, merci. Merci na Fally Ipupa. Merci na respect à parole. Ndenge andimaki a interprété l'eau à Vienne bien sûr. Dans un sens tout d'abord le Bolsonaro a immortalisé Kondo Mabelis. Depuis Salem Monani. Et puis par contre Abaki a eu engagement au la Pierre Tombale. À Saliango, et ensuite Lobaki à Saliando, l'homme de parole. Merci. Vraiment, Zambia Kumama, Yepe Fally, Zambia Kanisaya Talaye. Mais tous à la Zalana et Kaka, tout Souka na Oyote. Tous à la Zalana et ok, c'est Ali, Ngana Zali, Maman Zali, tous à Zana, et Nabamakamune, et Ndemukileza Moulaye. Vraiment, on a un bakar bon. On a un message, merci au lancer la Fally. Mais est-ce que ça t'a dit Loba? Moi, quand ça tombe sur Loba, je ne sais qui n'a évité. Loba, quand ça maman, nana, Kinshasa, Kinshasa c'est Lobaka, et Lobaka Mingi. Loba, Lobeza Mingi, n'a quand même introduction de ça là, boy. Batou a Lobaka Mingi, wana, malam baza kana source. Baya ka na source. Na oka ki balabaki na oka balabaki na oka salima salima boy. Eza vrai te on ko pesa information malamu te o panzana eza malamu te. Ba réseaux sociaux to za nango yango pe sala ka pe mabe mingi. Ya on a ba malamu mingi ke o balobaki belé mutoko ko porter Fally plainte. Eza ngai. Pe na loba on a épisode ya liboso. Nano na porter Fally plainte te na menacer yango pe te na canapé yango te. Puisque tout ça toujours pour parler, il y a un mot comme Sugoyo, Nasuka. Et bongo lika mususu, o balobaki, on a été bazali confondu, bazali confondu. Et puis ça bango tolike, atapo na likambo oya mabele na falite, atapo makambo mususu, ba bakana no ba lo bazala sur na likambo ko loba. Voilà, et alors, Kondo Mabele Tangwazalaki, orchestre Kabonaki Te Bazaki ensemble. Et alors, les lobos qui ça, bateau Moussousou Batika, orchestre Bakenda, Bayape Kolela, Bayape ko participer, les lobos qui ça bango. Maman, Oebi, Moutoussa est malade dans un hôpital, même si elle a un bandana, boyate à la mobile. Makamwandenge boy. Bazali o bango surtout wana bazali mabele vient na bango leader na bazali zaina soki koya ko tala Pierre Tombale o pekisa pona nini
ezala part na bango bamoni ke non reconcile malgré bazali na kati ya cash oyo ya mabele te bakei kote mosusu soki baye okopekisa yango mpona nini okoboya yango mpona nini wana ezali eloko moko atina te oyo moto mosusu azali libre soki alingi aya kotala place tokotia Pierre Tombal so alingi akoma mpe place mwa aoyi naye koya aza mwana mabele azali leki ya mabele surtout bauti na mabele mpe baotambola na kombo ya mabele. C'est ça le problème, moto pekisi moto pona ni bango peut-être baye baneni soki azali intention bezo intention malamu so ezali malamu bango kaka problème mo ezali. Et alors tolobi que faire gagner la merveille fego hein na elibino information parce que biso tolobi bon souffrir pour bon aura information vraie vérifiable épuisée na source na yango. Fego la merveille, merci beaucoup. Papi Kivu, vous merci beaucoup. Silou Badiata na Londres, merci beaucoup. Boza et belé bana poto o bo sabona o bo préféra biso parce que tu es la rabino d'information. Quand tu as fallu pour biso to ko lo babo, so na lobi biso na miti na bato o mitwe salaka. Na miti na compte presté parce que tout le monde ne réfléchit pas. Na tia na bato o mitwe salaka na lobi biso. Nous ne pouvons que bénir Fali Poupa. Parce que nous n'avons pas loba. Na sepe soki ba fongoli likolo ba fongolaka oui maloba peso ezo pambola mutu nzambe même azara sensible ya pambola mutu Fali Poupa sali ba action belé soto ko rappeler ta mukie na cadre ka Pierre Tombal Fali Poupa tela Al Pacino Pierre Tombal ba ba master te Fali Poupa tela Al Pacino Pierre Tombal bazala ba master te ba beta orchestre mon côté baza famille te mais asala yango na bolingo kaka ya artiste. Tout décourager à l'artiste était. Moudon a bonne foi, bonne volonté à coquin de musique. Tout décourager à rater. Fallait zanaka te pour nous retirer la rabat tout bas Pierre Tombal. Ce n'est pas ça, mais à ça on a bolingo. A contribuer à combien? Naliwa il y a feu bas bien donc. A contribuer belé. Hein? Donc maniqué place aux alliés. Moi si il y a feu babia maniqué. Nalanda qui on a télévision et pas mutunanga ken piana. Na yokaki ndenge polo baki o remercier pe Fali en tout cas na betela ep mobutu lisolo que nalanda ep maniqué Fali a salango quand même Fali wana ba na goma pe ambulance même Fali wana na ki senso lelo soki ba otoka mai na robinet c'est Fali Poupa atanga ba bien fêté que na sala bo non mais seulement d'enzamba sala biso na mitema na biso mutu na mutu ana bolingo na ana volonté na to décourager ka artiste té na biloba loba. Et alors oza katolo ba ke premier épisode le 1er août, jour bato bakende akutala, donc bande kona bango ba wey poto kende ko laksabino ce qui va se passer. Et alors na remercier mingi bato oyo ba soutenir biso atangi na Londres. Hein? Donc papi qui vous na bandeli yo, na bandeli Silou Badiata, na tangi papi Bochwali, Fisto Bochwali, na famille Mousseï Mobimba, donc Thomas, Titi, Timba, Nzouzi, donc Nono Mousseï bino tout ba merci ebele. Na pesi ba merci belé na Antoaka, hein? Comment tu ne peux pas féliciter Fali Poupa mon frère Antoaka, je suis sûr que oza David Nabiso que nzamba pambola Fali Poupa makasi James Kandakanda Antoaka Belon Koi commandant Mukulu les léopards de la police na Kinshasa merci Fego la merveille tembango aussi la rate vraiment na marambo to na ba preuve la pluie tembango aussi la rate bato basalango bayiba banzembo ya bato et puis na balbum bimi eza pa na artiste mususu ba interpréter banzembo ya bato to moni mutalandeli bango tesko eza nini eza po ya leki eza po na complexe eza po na jalousie to comprendre te mes réponses biso tout oyebi Fego la merveille to silisi tembango zuli ma lumière à Trocadéro ya nanga motema ba gros bisous na ba artiste nyonso to ba Olanda biso na mboka libanda ba partenaire nanga na pesi bino merci et félicitations. Na Zakari Bababa, on a profité pekaka. Na ndenga otoba la mère avait 20 ans d'histoire, 20 ans d'amour. Félicitations. Remerciements vraiment zébélé président Jean-Cy Kabeya merci mingi. Et tolobi que espace Zamba Mobimba. Topesibino merci mingi. Bo s'abonner na Nana Bodouga TV. Et d'ici 2 jours à total a déjà image. Il y a pause et Pierre Tombal parce que Bambou Nda Robeta. Donc après on a cérémonie ezali. Cérémonie ezali bambunde ya kobeta puis bambu c'est mabele li c'est orchestre mabele c'est ngona bambunde ya kobeta et aux na siège de bango na Willery place babeta donc juste après nécropole to za kuna e bon ndeni na bana mabele ta mo azu don na été boye na bana bon ça la comprendre yepi bon problème na musu ngona pour abanda obeta mamingi surtout père abanda obeta mingi pour na mamba musique père abanda linga ngote
Oui, pas moi, esprit, moi, je vais mettre la musique, et petit chic. Vraiment. Tetendai, Maboko Bank, merci beaucoup. PDG Willy Etoka au sommet de l'Himalaya, à Elibiso Eco Hall. Eco Hall, wana bon zimelangai, na Kinshasa toza na besoin nango parce que mafuta, margarine, huile, beurre, Eco Hall, il y a PDG Willy Etoka, moté mama jolie Etoka, vraiment, na Kinshasa toza na besoin nango pour toi qui wana za na cholestérol T et puis c'est pur et vrai. PDG Willy Etoka, merci beaucoup. Maître Kazi, l'assurance vie, na Pokémon, merci. Vieux Georges Koch, merci beaucoup. BG Kanoka, KJ Hermande, DJ tout, il y a Pokémon, Boza Danger, Boza number 1. Eric Ndala, merci beaucoup. Et tolobi que l'artiste au Baosa la œuvre malam. Au Baosa la likanisia malam, toza derrière Bino pour nous soutenir. Fali Poupa, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Oh, Kendera Liboso, pour ça la makambo malam. Vraiment, Zala Lususu. Namikolo Nzamba Sukisaki, oh, Achelio Posuka, maman lobia bakisi sous une année. Ah, maman Moboti. Oh maman lobaka au moins ça senga nzamba yo karango soit béni mobali ya bafana na ketchup gros bisous na bana nyo surtout et to lobi que to kutani très bientôt hein n'est-ce pas Marlène Kassanga l'aura tendance pour tous avoir information oh nyo surtout borotala Nicole Vangu ba gros bisous Poupou Mawete gros bisous Palmo Kabeya gros bisous na maître Karine Kité tautologie 3 fois nga gros bisous na ba tout botali biso de partout nous sommes de cœur avec vous et nous vous aimons beaucoup Tokutani d'ici là merci beaucoup Scalpé merci beaucoup Scalpé na image parce que tu es professionnel. De notre père. L'artiste Bison Banyati Boroya, on a mêlé ici. Nous avons un loi il faut action. Moto abwaka Jimmy Manganga yo na ça bisoti Jimmy Manganga koto ya munene et tu vas mettre 20 de la vision qu'on va monter dans la on l'accent à TV internet pour image il y a Alba tu vas l'accent non Bichon dis comme nous hein ouais artiste Bison dans féliciter à Fali na musala rosala pour la ndeko ya musicien ikanisa liboso yo tanga ndenge akanisa mpona camarade na Al Pacino nande pas yo raisonner pona pena e sel pena bien dans longonya vraiment ayaka awa ape ya babord totomona pena kimina ke biloko fali osala Al Pacino ayaki tomonaki bayaki bango tout do staff mobimba ya fali bayaki basali misala tomona Pierre Elongo ekei tomona su ya grand pote su mabele liste donc toyebi eza bien mwana mukie mais aosa makambo bamikolo mibele basala te na Congo donc aza moto ya félicité donc a continuer Nzambe apambolaka bato basala makambo malamu donc coup de chapeau na fali donc longue vie pour na ye mais pas la boîte à bichot la boîte à bichot à boss là. Oh, ça va bien.
Simba. Ah, yo tcha PC. Yo tcha pas au funérail. Souvent, tu ne pas dans Maman, où ça là? Quel est pas un avant de Non, ni kamata na ndeni. toi là? C'est mon isso, hein? Pesa ngapi msusu ana? Dia pindah lama itu. Dia pindah lama itu. Ada pun ada. Sana simani na pesa na ton normal. Ya toi, nikata pesa. Ya uleta pesa.